Bonjour, bonsoir, ça dépend heure. Pour la émission, nous avons un message sur l'actualité politique. Il y a la République démocratique du Congo, président Sardou parlementaire debout, autrement dit capitaine de l'équipe, Charles Matete. Lelo, toko sur la politique, il y a la République démocratique du Congo. Mais avant sur la il ne faut pas toi, il faut te remettre ça rappeler. Bateau Basala Gaïté, pour mon Arabie sur la Lili. DG Patrick Kaembe Aigle, que je salue en passant. Le DG Youssouf Bili Sampi, que je salue aussi en passant. Le DG Désiré Assonance, que je salue aussi en passant. Le gouverneur, le deuxième vice-gouverneur de la banque, William Pambouke, je vous salue, vous êtes tellement nombreux, vous avez vraiment ébélé de plus nombreux, de ne pas battre tant que mon capitaine de l'équipe, président Sardou Ndoaka Naitandeke, Baza Bato, Basunga Kabiso, Naba Moye, tout, où est-ce qu'on a été tout yaka, où tu peux savoir information, pour Baza parmi Bato, Basukenaka Vision, Yamo Kontiambo, président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'autre sur la Italie, politique, il y a République démocratique du Congo, dossier Mongatutu, où il était de plus en plus toujours là muka makamboso bakisama ko samba lobi no beza mokolo ba kubuka ko frère mon atutu tolo ba te na bisio bon s'abonner massivement na émission na bisio nous te message ko pesa bino ba actualité politique dans la voix céleste bon s'abonner massivement donc dossier mon atutu ba élément sikaye o toujours pesa bino mais ko samba lobi ko frère na lobi il faut ebukana to beta na bino li solo ya nouveau gouvernement Sama le compte de deux. Les 5 nouveaux ministres, Babaki Sami, son excellence M. Vital Kamere, Abaki Sami, et son excellence M. le ministre Jean-Pierre Bemba Gombo, Yepa Babaki Sami, tout s'enrichit dans le moquet, tout la situation sécuritaire de la République démocratique du Congo, peut-être que le Magambo Italie, loi congolité, tout le Bakaïté, étant noïqué, les Arangonga, Pezaka Minute, tout le Baboumouno Kotambola. Ils sont ici à mon côté. Tout aussi Maliboso, dossier à mon atutu. Et doit mon atutu à ressemble à l'obi. Au bisotou, tout le dossier on a, n'a beau qu'ébignoso. On a un autre mon atutu à Zakinani, mon atutu à Salinini. Avant de avancer, tout côté ça va les mots à Sika. Il faut tout s'enrichir quand même. Pepe Kongola comprend été, dossier à mon atutu à Zakinani, dossier à mon atutu et commis wapi. Tout bêta qui a un peu en Aïtandoké. Mais tout ce qui s'est vu au Kessima, à Potokotissa, Babylone Goyasika. Edouard Mongatutu, député national. Edouard Mongatutu. Oh, tout bêta qui vient du Souleur, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a mis sa volonté politique pour que notre pays aille en avant. Aussi, et au vu de tous, pression internationale à niveau tout. Oh, souci Naïza, Colombo Ranabiso échangé. Colombo na biso makambo sikaya Colombo na biso na domaine tout pena kimeri ni alobaki ya na mandat na ya liboso akotika te. Ne jamais trahir le Congo. Vous allez voir le Congo nouveau, le Congo qui va parler face au monde entier. Azaki prophète na ba propos na ye tokosula mu or Edouard Mongatutu a signé un contrat depuis 2015 sur 2050 na bato bazaki na régime ya kala ndeko Kabila bazaki président sénateur en vie Edouard Mongatutu a signé un contrat na bango a exploité ba minerai na Est République démocratique du Congo de 2015 à 2050 35 ans de contrat on ndeko Edouard Mongatutu a signé pendant qu'il a signé kopni Edouard Mongatutu ndeko sala à part ba minerai na biso Edouard Mongatutu azaki facilitateur ya un mouvement terroriste to un groupe rebelle. Edouard Mongatutu to bien azaki moko ya CNDP. On a facilité CNDP azaki mouvement créé le groupe ya ba rebelle. Ça a été bazaka na Bosco Tangana o bazaka na CNDP ba nyonso tout. O nangana yo to yebi. Et Mongatutu a signé contrat de 2015. Imaginez-vous, il y a déjà série à Kabila et Tata. Edouard Mongatutu a Zaka. 2015, il a signé contrat. Sénateur en vie Joseph Kabila.
nazala déjà Edouard Mongachuchu donc abanda makambo avant de comprendre pour gestion bateau bazaki pendant 18 ans mais gestion ezaki kamikaze gestion autopé gérance ya ndeko sénateur Ambi Joseph Kabila ba dossier belé et mon à l'époque là bango Bukanga Lonzo et autres beaucoup de dossiers la dossier ndeko Mongachuchu et mon là quand ndeko Kabila azaki au sommet de l'état azela qui président Félix aille au sommet de l'état pour découvrir noir sur blanc la gestion ya ndeko Joseph Kabila et donc Mongachuchu donc a signé contrat. Quand on a signé contrat dans le régime, il y a Joseph Kabila a exploité la minerai dans le Bourg de 2015 à 2050. 35 ans à contrat. Au même jour passé, de pouvoir et Saramaka entre le président entrant sortant, Joseph Kabila, et le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce gars, ça y est, dans mon thème, on a dit que dans sa moto, on a dit au lieu ça appelle un contrat normal. Au lieu ça va peut-être contrat solo, mais ils ont eu contrat à Mabé. Edouard Mongachuchu aza nganga Paul Kagame. Mbona tutaka match. Nganga mtatavela kama moi. Edouard Mongachuchu mtatavela kama match ya Paul Kagame na Est République démocratique du Congo. Ba tuerie, ba massacre monaka, ba Kongo ba kokufa. C'est Edouard Mongachuchu aza nganga Paul Kagame mieux placé. Information en temps réel et qui Kigali. Information en temps réel et je n'ai RDC à Olamboka Biso. Et Edouard Mongachuchu a pas signé contrat. Ndeko Joseph Kabila Mutazaki président à l'époque, je ne sais pas ce qui a autorisé le contrat, mais à l'époque, le premier ministre de Bissaki Bilo Zagi Ndeko Matata Mponi, ou à cravate rouge, il m'a montré à Zaki Wana, Ndeko Matata Mponi, ou à Tchaka face manette. Il y a rouge, je vois mon toit ça sérieux. On va mettre la rabition du soleil dossier. Il y a Bukanga Lonzo. Détournement. Au faux. Bazouzi Balandelaye. Pour me conseiller, il a mis sa volonté politique. Pour même Bazouzi, sérieux que dans le pensée Nabino. Instrument Nabino, appareil judiciaire. Le chef de l'État lui-même à lobby, ils ont en clarté. Toujours tant, toujours jimélé. Nous remontons dans le pays, on a cravate rouge, on a un manette. Attends, un peu face, ni de sérieux. Mais, dans l'histoire, vous avez dit que vous avez et dans l'histoire, vous avez dit que à l'époque, le premier ministre, il y a appelé ça espace exploité, minéré, dans le biso, tout le monde qui a bien, tout le monde a le coup. Pour à l'époque, il y avait mafia totale, bateau bazekwana. Et nous, on a dit que l'espace, il y a carré million, tu es bisa rabino. Avant de vous avez milliardaire, pesa ba mbongo à l'époque tu oublies le loté à l'époque 2015 ba pesa ba mbongo ba tshela mosolo pour permettre toujours d'exploiter espace néwana alukaki Mo Ibrahim c'est un milliardaire soudanais moto mo ya mbongo belé na Soudan ya zara soko za na mo espace na yo ataka mosolo pe a bénéficier alukaki konta ya Mo Ibrahim azwa quitter. Mais à côté de la Moïse Katumbi Tchakwe, bato bayebisie Moïse Katumbi Tchakwe, oya jif azamuninga ya Edouard azamuninga ya Mo Ibrahim, ndeko Edouard Mongachuchu alobi akutana ndeko Moïse Katumbi Tchakwe oya jif Moïse Katumbi Tchakwe bakutena Edouard Mongachuchu. Moïse Katumbi Tchakwe facilitateur ya rencontre entre Mo Ibrahim Nandeko Edouard Mongachuchu. Yobi wa jifne wa salaka. Soucier zaka na ngote pendant kaibiki Ndeko Edouard Mongachuchu mosala sala ka mabe na facilité wa kutena millionnaire soudanais Mo Ibrahim. Mo Ibrahim pe atie paquet na ye pour so intérêt na ye. Et si quand on dossier les cas. Vous savez que c'est un OK par rapport à Makam. Tant que vous avez Ndeko Edouard Mongachuchu. Ba munition de guerre to mettre à l'isolo bazui en moto na ko Edouard Mongachuchu te na ko Edouard Mongachuchu bazwa minduki mususu mais ba munition de guerre 42 munitions de guerre et Edouard Mongachuchu a cité comme Mouyej à l'époque Mouyej azaki gouverner et Edouard Mongachuchu a cité comme Mouyej et ça ba munition bazwa ki yango na société ne mususu bakoti boye bamoni ba munitions de guerre 42 munitions de guerre et Edouard Mongachuchu abane kobomba merci service ya sécurité na biso pour l'information malamu
pe ko sa mosa kitoko po so mo konzamboka kende liboso apo ko kanga 42 munitions ba yesiko e ba kangi 42 munitions et lo mo ngatutu atanga yi komba muyejiti atanga kiti e ba comprendre que oui non c'est blanc de show to le desko na ndaku na ye ba zongi siko na ndaku ya ndeko do mo ngatutu ba vérifier pe na ndaku na ye e ba na ndaku na ye pe ba kutoki ba arme ba pistolet auto ba arme en protection place on est soit bisiko mo muye jalobi ba bisi oh ba betelo li solo ba munitions de guerre te ba kuti etant ba koti service à sécurité na kati ndaku ya ido mo ngatutu ba senti que ba munitions de guerre na kati e ba arme de protection na ndaku na ye et service à sécurité par la quitté abandi ko fouiller ta on ko fouiller et jusqu'au bandi ko tourna ye ndeko dévoiler alors ki liboso mukande ezali oh biloko tourna zwa muyeju muto autoriser nga na pesa ka autoriser mais autorisation nini de bouche en bouche tala olenge mboke chérama ki mabe oh moto muso alobi bato basa 18 ans mais gestion na Congo baboyisa mboka contrat pour autorisation d'armes pas moto aza rebelle et doit mon ngatutu de bouche en bouche mais de doit mon ngatutu avec une solo ya mukanda ko mona ate et combien ça qui de bouche en bouche est-ce que un gouverneur il peut autoriser moto fa minduki aya biseke na monoko boisili kala mais je suis ça qui na Congo mboka etambo tu mabe le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avait raison ya koloba mboka ici ekufa ewa koyiba ezate biso te kobomisa mboka eza kokanga bato lokwa baedo monga chuchu oyo aza criminel oyo abomi bakongolais ebele oyo atangisi makila ya bakongolais chaque jour oyo apermettre ese ya kongo ezala na kimia te kobomisa mboka yango wana kodekufri bato lokwa baedo monga chuchu na biso ntango bakoti na kati babandi koverifie babandi kocontrôle quelques armes oyo bazwaki na ndako na ye barensemble yango babete ye lisolo ya 42 munitions de guerre oyo bazwi esete mosusu ntango aye kosamba lobi eza ya koyinda na moto oyo okanisaka kotanga elobi nayebisa mpe l'opposant congolais ebele baza impliqué na dossier oyo merci le président Mbosso Kodia ntango abeteki lisolo alobi badepute ya Ituri ya Nord Kivu oyo aza impliqué na est ya République démocratique du Congo fo atika balobaki yango acharnement balingaki basignale même président Mbosso pétition bino badepute ya Ituri bino badepute ya Nord Kivu oyo bozoboma eza bakongolais sacrifice oyo bozosala na est République démocratique du Congo bakongolais nde bazokufa bolingi bakongolais basouffrir pendant que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aussi et au vu de tous a mis sa volonté politique pour que notre pays aille en avant ntango bakoti na kati barécupere ndeko monga chuchu bali bakee na ye baverifie boye coffre fort bayema mpinga na biso oyo bameki nano babeye mosusu baminduki bani eza na kati babuka je m'excuse bameki naoyo bacoffre fort métallique ndenge ezalaka ndenge bobouge yango ebloke yango mongo na kati ata boye na bafongola ata edoa monga chuchu aye na prete nde moye efungwama eza te je m'excuse bamapinga babundi efungwami te CNDP yango moto ecrée M23 bakosa bino te CNDP yango ecrée M23 et puis CNDP eza parmi bato bapesa Kabila majorité oyo basanganaki bakei na FCC oyo kaka wana eza CNDP FCC oyo kaka FCC eza CNDP CNDP wana yango ecrée M23 na mboka na biso nayebisi yo bamapinga bameki me babuki te ntango babuki te ndeko edwa monga chuchu akaisaki bakotika ye tellement aza bambongo na ye bamapinga na biso merci bolingaki te aconvaincre bino bamemi ye inde na deuxième tour ntango aki kosamba lisusu aprometaki l'état congolais mpo l'état congolais ayebisi ye yo toyeyi su na confiance na yo te malgré kodévoile peut-être babombe mpe eza na kati fo tomona lobi bakobuka kofofo ya edwa monga chuchu wana ekolongamba l'état batuni alobi te
ndenge babougaki yango déjà par Fox bakoffre métallique eblokaka na kati ndenge ebloke fongolo ya moko ezomonana tata na fongolo ekozala pasi leta akokata yango lobi akobuka yango lobi tokodécouvrir bavérité tokotala na kati ya coffre-fort Edouard Monga Tchouchou eloko nini eza kuna ata mitu ya bato na kati mitu ya bakongolais to mpe bambongo toyebi te tokovérifie yango lobi procès eza lobi epuis lobi nayebisi yo landa procès wana bokebi bakongolais tu baza impliqué akotanga bango Monga Tchouchou alobaki akoloba ne vérité alingi ta kufa lokola Hitler ye abe akufa kwa Hitler te akodevoile baseke nyonso ye abe akufa kwa Hitler te mais ndenge Monga Tchouchou abimisi bavérité moke ya koloba ete CNDP nde yango ekrea M23 abandi kotanga bavérité CNDP ekrea M23 bakomaki na boule bakotisa bato mosusu na CENI bakotisa bato mosusu na CENI ntango bazalaki na Masisi avérifie akomporte te kankine bango ezalaki bato mosusu bakota na CENI ale bayemba mo na FCC basala accord na bandeko bazalaki na gestion oyo balekaki liboso bato bazalaki avatoya basala accord na bango ne permettre bango baye na FCC ntango CNDP ecréé M23 c'est que FCCP yek makambo ya M23 point d'interrogation bango bapesaki ndeko Kabila majorité ye moko Edouard Monga Tchouchou abimisa la vérité aba kobomba eloko te akoloba vérité akokufa lokola Hitler te il faut akufa liwa oyo adévoile bato tout po bazuzi na biso juste eza indépendance chef de l'état déjà asali un pas po bino bokoma indépendance alongoli même ministre na justice bosala nde mosala bosala mosala kitoko po dossier Monga Tchouchou tozotala tozojimele Monga Tchouchou Edouard Monga Tchouchou lelo soki toza infiltré na Congo eza po na bato bazalaki au sommet de l'état soki olandeli video moko ndeko Paul Kagame azoloba abimisi basekret ebele ya kosakana te na video wana ndeko Paul Kagame azobaki na Rwanda bazointerpréter na français il a tout dit expliqué biso nyonso tout elekaki et puis expliquer biso combien de photos infiltrées na bato baza na Congo na biso noir sur blanc na dossier ya Edouard Monga Tchouchou dossier kozala lobi procès pour l'instant de Edouard Monga Tchouchou aza na prison centrale ya Makala te ake prison ya Ndolo pour ça un criminel asali crime contre nation ndeko Muyej pe tosengi l'état congolais atulela biso ndeko Muyej accord to po autorisation oyo apesaki ndeko Edouard Monga Tchouchou ezalaki en bonne et due forme te po document eza te ezalaki accord ou soit autorisation de bouche en bouche l'état congolais bengana ndeko Muyej toyeba vérité bazala wana bango mibale toyeba vérité landela mpe ndeko Moïse Katumbi Tshako ya jif po ye moto asalaki ete Edouard Monga Tchouchou akutana milliardaire apesa ye mbongo po akontinue kosoutenir bamouvement terroriste na bagroupe rebelle benisela biso bango tuna mpe ndeko Matata Mponi soki mukanda ezali ayela biso mukanda soki bapesaki na manière moko mabe illégal wana toza besoin l'état congolais abengisa bato wana baya peuple congolais alingi attirer au clair attirer les choses au clair aza esu na besoin te amonaka boye te Congo eza mboka na biso toza na droit ya kodécouvrir bavérité nyonso tu na mboka na biso dossier congolité loi congolité merci ndeko Noël Tchani merci ndeko Tingi Pululu le président Mosso a bien dit biso toliaka mboka bachinois te biso toliaka mboka bachinois te
moto aza congolais de père et de mère zala calme nasali appel ya mobilisation jour ya vote ya loi Noël Tchani loi congolité peuple congolais kotika na ndako te peuple congolais kolala pongi te yaka totsa pression epai ya badepute bavote loi congolité tokoki kolingaka te Rwanda aye président na Congo Uganda aye président na Congo Jifa aye président na Congo tolingi te tolingi loi congolité ekota partout et puis tokosenga tata episi kobo ambongo que je salue à passant tata ya molimo biso mpe toyiba Kristo toyi na mwa respect na batata molimo mais tokosenga RDC ekoma lokola France na France bazalaka na ba 4 cardinal 5 cardinal biso mpe tolingi na RDC tokoma na 5 cardinal po tozoka ba cardinal bakoma ba politicien te Saint Pape azali clair Pape François azali clair Pape François alobi tobima na politique toteya liloba ya nzambe mpo changement eya mais tokokamwa le cardinal Filole Ambongo elle moko akokoma politicien elle moko akotika makambo etali biblique oza papa molimo biso toyiba Kristo tokozela yo otangisela oteya biso biblique makambo etali bible oteya biso bongwana ospike biso ndenge nini tokolanda nzela ya nzambe no okota na politique tolingi te tozo écarné tozo écarté yo po oza papa molimo teya biso liloba na nzambe mais tokosenga na Vatican bato basalaka ete bacardinal baka na bapays biso na Congo il faut botielaka biso mpe 5 cardinal ndenge na France bazali merci wana ezalaki moke mpona kotouche bapropos to mpe malobo papa episcopo alobi loi congolité eza place oyo ngana oyo tokozala sécurise eza place oyo tokoteka Congo te eza place oyo étranger to akocomprendre ke na Congo akoki koyaka na baposte minene te eza place oyo mboka na biso ekochange eza place oyo évolution totale ekoya na République démocratique du Congo président Mbosso azalaki clair na Assemblée nationale abeteli biso lisolo alobi eza badepute ya Nord Kivu ya Ituri je m'excuse oyo baza impliqué na guerre est République démocratique du Congo tomonaki ndenge bandeko député basilikaki babengi yango acharnement balobi azosigné pétition président Mbosso akende or le président Mbosso avait raison président Mbosso azalaki na raison asantaki déjà lolenge yaki motema mabe ya badepute ya Nord Kivu na Ituri sika tozongiseli président Mbosso raison le même badepute wana après kotelemela bapropos ya président Assemblée nationale Mbosso Kodia même état de chaise décrété par le chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo prolongation na yango bande koboya yango babi eza eloko kwa aporte te poto bedo monga tutu il faut état de chaise ezala kuna bande kwa Nord Kivu ya Ituri badepute nyonso tout ya Est République démocratique du Congo bo voter bango te ce sont des commerçants politiques baza ba politicien te ce sont des commerçants politiques donc ba ça commerce na politique ba ça politique te ba idée et ba buna bona ba intérêt na bango égoïste non intérêt commun ya peuple congolais bo voter ata moko te baza parmi bato bana ko linga doa monga tutu avant na Est ya Congo abu makabino kwa bambisi abu makabino kwa bantaba et bango pe baza impliqué makambo to ko sa mabe na Est République démocratique du Congo ba député wana tu na tangi bazali ata moko bo voter te et d'ailleurs pe baza voter te ba nozala na liste ba ebise déjà ça la campagne fantôme yo de journaliste mais cette fois-ci élection ko sa ma 2023 ko sera crédible et puis transparent bango tunde ezana ici misali ici yango moni bazo linga mingi glissement bazo linga tito kila maponi bazo linga kaka glissement citoyen sécuritaire République démocratique du Congo pour l'instant FARDC mapinga na biso à la lité kolanda discours teo mokonzi ya ba rebelle ya ba M23 lobby
Bunagana wana soki FARDC atie likolo tokotake kolanda wana te, c'est la politique. Congo ezamboka na biso. Le président a bien dit aussi et au vu de tous, ne jamais trahir le Congo. Je vais défendre l'intégrité territoriale jusqu'au sacrifice suprême. Vous allez voir le Congo nouveau. Le Congo qui va parler face au monde entier. Il a raison. Wana eza politique. Kolanda raté eza politique. Mabele ya mboka tokoteka kaka yango te. Toi na place tokokataka mabele ya mboka na biso te. Pour l'instant, situation sécuritaire, il y a un République démocratique du Congo, FARDC a se comporté très bien. Le ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba Gombo, a eu Bizamba, a eu place sur tout bien. A eu Bimoni a changé tactique pour permettre à la biso de avancer. Na bête la rabine du solo dans le lobby à Congo, tout somba déjà Satadi. Mais Satadi avait bêta, ils ont dit Jean-Pierre Bemba. Si Kagame n'a pas saisi cette opportunité, Satadi au bétal qui gagne un peu de temps. Si Kagame n'a pas saisi cette opportunité, Satadi n'a un peu de temps au bétal qui gagne. Jean-Pierre Bemba Gombo. Aïe. Le coach président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a ça va changement, va coaching payant. Moi mais si bien Satadi ezakawa il va annoncer la Jean-Pierre Bemba pour tout bêter. Situation sécuritaire, la République démocratique du Congo, FARDC, Azana contrôle en défense de Rochité. Service national des approvisionnements et de l'imprimerie Senapi en cycle. Ah, tu as bêta solo solo. Il y a un recadrer, soi-disant maître et avocat. Service national des approvisionnements et de l'imprimerie Senapi en cycle. Tout le monde qui est recadré, tout le monde qui a des réponses. Maître et avocat, Betty Sola Obi, contrat Oyo entre Senapi, na mouvement belge Joyce et Sinyamaka. Ezalaka DG Youssouf Bili Sambi ya Senapi, na mouvement belge Joyce. Okako Sibato. Ceux qui Tokomaki n'a pas signé contrat, Ezaki Ponini. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tant au sommet de l'État, à lobby, les imprimeries de valeur, il y a l'État congolais, il y a la privé. Il y a imprimé le service, il y a l'État qui est Senapi, et créer comme Moka, et créer comme Moka la mission emploi, et côté Simbo. Chef de l'État lobby, les imprimeries de valeur, il y a l'État congolais, qui n'a privé. Bonjour, ça Senapi. Senapi, gouvernement congolais a signé contrat pour le matériel. Bel et bien, le contrat a été signé, gouvernement congolais, le groupe belge Joyce. Entremise, il y a ministère, il y a budget. Pour Senapi, il y a direct le ministère, il y a budget. Tant que le contrat est signé. Après le signé un contrat est signé pour Senapi depuis 1990 et Koufaki. Senapi va imprimer en dire et en papier. On dit cela veut dire bah des choses dans l'avion, Senapi va imprimer na papier. Tellement Koufaki, il y a un exemple qui a un souci, va signer contrat. Tant qu'on va signer contrat dans le groupe belge Joyce, le 20 mars 2020, Covid-19 foyer. Covid-19 tant est paralysé le monde entier. Il s'agit de matériel Oyo, groupe Joyce belge, parce qu'il commande à moyen et ça t'est. Le groupe belge Joyce, tant qu'on a montré qu'il y a un coquille, il faut la signer dans un contrat. OP, l'article 19 il y a contrat clair, mouvement élément majeur résigne des Covid-19 n'engayaki et ça qui était contrat et ça sous et continuer le mouvement Joyce à quatre qui contrat. Tant il y a quatre contrats, deux nouveaux contrats dans la société FDL. Il y a monsieur Djibril Sefou. Monsieur Djibril Sefou a signé un contrat bel et bien. Eux ont respecté. Monsieur Djibril Sefou a commis pour ça la démarche pour atteindre la machine. Le 19 novembre 2022, première loi de machine, on déco. Djibril Sefou a joué qui a Turquie. Il n'a pas réalisé que tu as joué en haut, tu es dans la Senapi, il va dire que ça a Kito. Nous avons
machine musu eza na mai ezo ya deuxième lot oh monsieur Djibril Sefou a commandé déjà kuna o permettra bana ya premier jusqu'à 7e ya mode gratuit bazwaka yango kuna donc archifaux makambo mete avocat lobby toyebi ya monté président Ndondo Sardou capitaine de l'équipe autrement dit charge à Matete plus 243 89 67 46 727 plus 243 89 67 46 727 benga commenter critiquer mais ko fingate maman Emerance na Londres maman Taboufatou boza ebele vraiment ce qui est sous azongité to koya encore ko pesa bino actualité politique.